Merci beaucoup. Bon, maman Gerda. Nayoti mwana mwasi wana lobike lobi yesoya komandoteka ba uila Israël tala oyebinga te na sala bifa Israël epeno esala ndakunanga ata midulo na sala kibonga ngako ba moninga to famdi na sengi midulo na sala kyo moni ata mabela Israël na pesa batu ubia uilo bia mai na pesa batu oso yebanga te ubia ba mona na bia kana lekala TikTok na bando sako na pona batu na ba pesa ngabo na ila tiki bino kunya Israël ou bien oui la Israël ils sont en problème on obi mama yo utaki Israël kabela ngana kabela onde na kabela batu mususu la tekimia mama la tekimia bon maman Gerda maman Gerda mandia ndena saboye ava yesu abimisanga na misu abino na yo kiboko alobike apambwa mi na 2022 na Maman Gerda la tekimia maman Gerda Yesu tango molai ndenge na luki Yesu na 2020 abandinga na mutuka moko na lobaka bien 2020 abandinga na mutuka moko lelo na komi na mituka combien na mituka ya bana na classe na sana ba biso ça la transport na lobi 2020 ya pambolinga na mutuka moko ebisinga lobi tia ba photo na ngana te akosa botosi nda komi singo na salelo sikondika komi singo na salelo na obanga maloba na bino na obanga intimidation na bino alo bakatimi ngala kokoti na bino soki kimbangu na so panza ye ebongo bino na kokoti na bino Maman Gerda la tekimia Maman Gerda ndinga na bakisi omoni bato ya basokota bakisi badoraka kombo muibio ya bakongo komba kimbangu bagumba melaka ye soki nga nazala kisi nasala kisi video nalobi kimbangu soki asamsamba bomanga mpona nini akoki obomanga te paske nazolo bango paske apari yesu jésus christ de nazareth nayebi eloko mosusu te yango wana nazolo bango Maman Gerda la takimia eza koswana te eza juste que non bato baza na besoin ba comprendre na mono mati mke en tout cas calme-toi maman Gerda ngana nakende kokimanga na bandi kobunda na bato budia kongo bino no boyebinga te bato budia kongo bazobangaka bato banzika bakwei ngana za na bunda na sokuna tete yango na lie na matabiki bana bino no boyebinga te S'il vous plaît, Nangina soit bonsoir d'abord à tout le monde. Nangina soit là, oui, ça va bien, mon frère Gigi. Maman Gerda, bonsoir. Mbote, maman. Mbote. Ok, maman. Je pense que ça bien, maman. Ça bien, elle a eu ce longo. Amen. Maman, nengena ebisa yo kaka eloko moko tozo solo là parce que naza mwana na yo. Nengena ebisa yo boko parce que en fait bana oke na makomi. Bible yebisi biso ke tokoki kosala ba image taillée. Soki oyebi histoire ya bana Israël babande kobelela Nzambe. Bazo yebisa Nzambe ke bimisa biso na bombu otozanango. Mais Nzamba bimisaki bango te. Pourquoi? Parce que derrière bango bazalaki na banzambe aba abal o bango babande ko bondela. Alors pour nanga maman na koko bengo mutabakisi te. Mususu peut-être biso bana Nzambe belé ba chrétien mususu tozaka na ignorance.
ngai pe tangu na banda kotala film wana na lotaka acteur wana David nabosani kombo na ye apparaître na ndoto ya merci beaucoup mon frère apparaître na ndoto comme Jésus-Christ naomona comme si azopesa ngeloko ezalaki par rapport à quoi par rapport ya film oyo totalaki oyo tobandaki kotala depuis bomwana baimage wana ekoma kozongela biso ekomi kozongela biso siko na makanisi voilà pourquoi tokoma komona ye ke ye nde aza Yesu Masiya soki napesi exemple moko est-ce que bakanza tomona ye mais mutu oyo atournaki filme ya bakanza eza ye bakanza te ezalaki bakanza te ezalaki artère juste oyo atournaki mais si lelo tozolanda filme ya bakanza mpona nini mpona artère oyo atournaki filme mais bakanza en vérité toyebi ete mais ye moko bakanza oyo atourna filme je pense qu'aza en vie yango na ngai kaka nasolola na yo maman oza chrétienne tu crois à la parole de Dieu Bible ezoyebisa biso na Galates 5:22 que le fruit, ce qui démontre en nous qu'on a Jésus-Christ, c'est le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, l'amour. Dans tous les quatre accords du Christ, il faut qu'on ait commis ça, qu'on ait la patience. On a nos sepelanayo, non sepelanayo, mais na koki ko flatter yote, o longwana katsa ignorance wana. O yambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Ngana ya mo kontika zamzambe nanga. Amen, amen, amen. Asa mo kontinanga mo big sinanga te mazana no nzambe nanga. Yende nyo sopo nanga. Amen maman, c'est bien maman. Mais attends que moi nana yo maman, longola acteur wana. Wana acteur ya yo. E pa nanga ye wana nde nzambe nanga. Koto wana bukisa. Komona nanga Israël, ndenge na suiva photo wana nazo bezango à partir ya Israël. Komona na Israël ndenge na sui kwa wana na so bezango a partir ya Israël maman Gerda na yo tu m'as fait juger omoni kaka na Bible wana eza na batu oyo Yesu apesaki ba directive na kati ya Bible eza na mutu mususu Yesu atindaki ye otambola mutakala na kati ya Bible mutu mususu Yesu ayebisaki ye olia kaka eza na Bible omoni onga na osala eza directive ya Yesu na koki olongola ngo te ndenge naza boye na koki olongola ngo te ate bosangani monde entier na kobando beze nzambe nanga chaque jour peloko obando pesa ye bizu maman Gerda obando pesa ye bizu obando pesa ye bizu maman Gerda merci mon frère Gigi Nati oyoki déjà réponse non maman Gerda bien kolongo naza motoyo na nyoko mitango molai na Ariel tu peux demander une question et puis président Herman a koloba après Ariel demande une question pas maman Gerda ça on a sur place bonsoir Ariel. Bonsoir maman Gerda, bonsoir Yajoujou, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, maman Gerda. Nalingue nous repose simplement deux petites questions. Poser deux petites questions, tu me réponds et puis Nakiti. Maman Gerda. La Bible nous dit, d'accord, personne ne peut me voir des faces et survivre. Là d'abord nous commençons par le verset d'Exode. Lorsque nous venons sur Apocalypse 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit le visage des dieux ressemble de flammes de feu. D'accord, ça c'est la Bible qui décrit Dieu comme ça. Personne n'a vu Dieu. D'ailleurs, pour aller plus loin, Moïse qui a été fait un petit Dieu n'a jamais vu Dieu des faces. Il a vu Dieu des dos. Personne ne peut le voir. Donc Dieu n'a pas besoin de venir sur une forme, comment on appelle, d'acteur pour venir te parler. Ils peuvent venir sur un... Maman Gerda, nous avons posé une question.
Je vais te poser une question. Mais ça m'a levé. Alors, on dit que même Jacob, il a dit que j'ai vu Dieu, mais à mon œil sous forme d'un ange. À mon œil sous forme d'un moutoté. D'accord, maman? Maintenant, la question qu'on a posée, comment c'est possible que tu peux voir Dieu et rester le même? En fait, c'est ça. Nani voyageur. Tozokana bien. Voilà. Nani voyageur. Yesu akutane na balaya matin. Yesu akutane na balaya maloba ki bien ke abalaya masepela ki komona mokolo na ye. Pe amona ki mokolo na ye. Asepela ki nango yaya. Tiretivo eza Yesu mutapesinga. Osanga na bono banini Pasteur Barout azakana photo nzambo yeba ya kutana ya tana église. Atana église abandi nango muketi lelo akoli. Mutako jijenga sate mutako telemelanga sate. Na komanda ko baiser Yesu nanga chaque jour. Na ko parce que ndenge na saboy monda molile yebinga. Ata sate na yebi ke guerre da wana so présenter Jésus-Christ de Nazareth. Banganga nyonso ya pays Afrique ba yebi motion na combat guerre. Qui a présenté Jésus-Christ. Biloba loba na bino ezo loberanga le côté. Na ko baiser nzambe nanga kino suka. Ko yende mutasalinga na zala lelo. Yende mutalokotinga. Yende mutakati la masonyo ya takinga tango morai. Na ko baiser na mama ya bapas. Na zala kiso kitongwe tani. Na ina su photo wana na baiser. Ayebi singa na kolokota yo. Lelo lokotinga. Pona biloba loba na bino ndebo ko katanga ngo. Na ko baiser nzambe nanga tsisuka. Maman Gerda. Maman Gerda, une deuxième question. On répond à la première question. Alors je vais te voilà. Mais moi je veux. Voilà. Alors je lui ai dit que j'ai besoin que de 2 questions, qu'elle me réponde. Alors maman Gerda, ma deuxième question. La Bible nous dit, vous ne ferez pas des images taillées. D'accord? Vous ne ferez pas des images taillées. Et moi, merci beaucoup pour la patience. Merci beaucoup. Vous en avez plus de 40 personnes. Vous en avez tout à côté là, surtout comme on a 500 cas. Et vous savez, surtout sur de l'autre, troisième tour, surtout ça 1 million de j'aime. Et ça, la malade, vraiment, sans oublier que notre chose a événement le 26 mai 2020. 4 nations de Paris avec mes camarades. Voilà, à tout ça, la maman Gerda, à la question nayo, yé aza, à toi kaza, yé aza, naye, à mon bali naye, à mon baiser, à coucher à manga, na nyoko, bisou non. Ya Joujou. Maman Gerda, on a posé des questions. Batanga na Jean 8, vexe nango 58, 56, tina 58. Batanga ngo siko. Maman Gerda, on a posé au deuxième question. Kondima na eza ya yote. Il y en a maman. Maman Gerda, est-ce qu'on a une mission que maman vous allez Yesu nanga? Nanga ya bela Jésus-Christ de Nazareth. Maman Gerda, est-ce qu'on a touché la yote? Mais est-ce qu'on a touché point na yo ya manière na yo ya komone la maskala? Non. Mais sous babandaki ko sambela na kombo na Yesu milimo. Maman Gerda, s'il te plaît. Tomi pesa moi respect commenter que ozoba na bato awa. Quand même Tomi pesa ba poids na mutu ndenge ayiko za ba kamnae. Mutu atako te. Est-ce que tu n'as vexé après si to bossa ni après si biso vexé ni totaka. Jean combien? O ko bossa na pona nini? Ngaje mutabudi ya Kongo alobaki na bina yo kite. Yo bossa ni ngo pona nini?
boyokanga Adasia ozotukanga chaque fois nazolanda na bavideo ozotukanga me nazolanda oza nazolanda yo na balive na yo ndenge oza chrétienne ndenge ozobondela ndenge ozoteya bato emozotukanga avotukanga efalo kota na molimo emozokota na molimo te boyoka wana ye mutu naoluka te parce que ye na bacommentaire ya bato baplibiyaka babiloko na ngai nao nalandi te ke ya tia commentaire mabe ye nde nazolanda na page na ye parce que toza bami nazolanda na page na ye ndenge nini azotukaka nga emaza chrétienne aza moto oyo azotangaka bible na balive na ye mpe nakotaka namonaka adasi eloko ngai nalingi na ye biso boye toza na bamoma moko ya mabe moma oyo tozali kombo ya yesu na biso bafini yango na kati ya RDC kombo ya jésus batuki yango na kati ya RDC na bato mosusu bakokaki kofinga yesu te bafingi yesu nga na ye na vision bozongisa yesu na mitema na ye na vision yesu aza nzambe yo zo ekotuka nga mama na biso bakretien tolembi otunaki yesu mpo na ngai otunaki yesu yesu alakisi yo deja ngai yango wana bandi otuka ngai otunaki yesu Mama Gerda, Mama Gerda. Vexe na yo ezolo babo. Mais c'est tika na pe baninga balo, bandelo kongano tozoyo karate yango wana. Franchement, tango yo kila mbeto tika na pe batu misusu ba yo kala na kuma ko bela tasya motema pamba mboko abwe. Donc le malende au lobby verset le bac est Jean chapitre 5 verset Déjà 8. Jean 8 au Kitina 56 et 58. Jean 8 verset 56 Tina C. Tina 58. Tina 58 Jean 8 verset 51 Tina C. 56. Jean 8 56 à 58. Voilà. Ok, Jean 8 verset 56 jusqu'à 58. Voilà le bini maman Gekta. Botanga na pesi bino botanga ngo parce que na aucun moment ko na sa bibi awate. Azola ça va vexer te ma. Jean 8. Jean 8 combien? Jean 8 verset 56 jusqu'à 58. 56 à 58. Tanga te. Ngai